BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Soki na kangami côté moko popo balolanga na kobi makasi. Covid moko incroyable. Abi non il faut que nenga abi non ko tsanga ba mbombo no bima isute. Et j'ai regardé mes enfants na kende na hôpital na benga mbina senga bité. Je préfère na kufa na kati andako. Et c'est par là na eko fungola ba lien moko o copine nga atinde sakimila. Kaka na sia douleur na ndenge na tenga maki na mbetu côté moko na zui téléphone na fungola bona ki tomber na verser moko nga na si na tanga yango déjà. Mais na yeba ko comprendre yango bien te enga ki lo banini. Alors tant on a tali yango oh mais verso ya lobi nga na si na tanga yango ti. Et c'est par là maintenant na bengi copine nga na bi na obela. Merci na ba lien bando tindelanga nzoka za mosala nzambe penza solo. Et c'est par là na bandi ko sambela prière à papa wana ka na téléphone e bikisa ngai na telema ngai na telema yango na loba na koti na la bonne semence. Moi je prie chez papa Charles Bamek na liboso à télévision là. Imaginez-vous toi qui na 3 ans depuis confinement na mona été awa yaki na Bruxelles na Liège na salaki tout na meka komona na koka mona été parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde, malgré la qui chance au côté à la 4 églises, mais il y avait du monde. Mais moi, le miracle, ça s'est fait dans ma vie. Dans la télévision, on a prié à Nandaku. Na prié à Nandaku. Grâce à Papa Wana. Ma prière na ye. Et kondi manangai. Et ça, qui na télé, manabika. Yango ngana lingina lobela lelo ba Congolais. Na yebi lelo na tala o ekuta ko ya ko répondre nga impoliment na bloquer yo omoni so za na besoin o répondre nga mabe ki o pelisa live na o critiquer nga kuna mais awa o critiquer nga ku ponga moko naza déjà na nzambe sa salela nga ngolu ya komona ke moi bomoni nga za ga moko na vanje pa nga boy. Merci beaucoup ma chérie na vanda moko pa nga boy na omi tuna na bi Nzamba bolingo c'est que ndenge la kakanga wana mungana loba bongo na loba kapenda na lobelo kwa mutu to mona na loba ndenge la kakanga na moma na olela wana miyo ezo bima na oyeba te na obandela wapi no suka wapi passe à mon kili nelelo yo tombolanga. Je vous jure je parle comme ça mon Dieu nga solo bongo et ça me dépasse. C'est pour cela que na kanga mambongo na ngate soki la ngina sale la mwana etike loko no sala sans pardon. Soki na lobi na pesa na ko pesa soki na bina kabana kabaka na tala ka teke loko eza ya valeur je donne parce que nzambe a bolingo. Imaginez-vous outi na divorce moment ngo pe attentat osole la douleur oyebi te ko bandela pe ko sukela wapi nde moment nzambe aki ko visiter nga ko église te na bando saka na ndako moment tala nzambe sala ka ngolu ne na bawo ya ye nga na ebisi bino ngai nazalaki mwana ilaka mosai na nzambe na lekaka j'avais l'âge ici c'est 7 ans 8 ans et pas na biso nzambe déjà oya lobaka na kati na eseke ezalaka ngande na ndaku na biso nzambe alobaka otombola. On est d'accord? Alors arrêtez vos jalousies mal placées. Papa Charles Bameko ayeba na moment confinement. Bino bato bozali so na ba peine d'histoire ayeba naka ayeba nati. Le pauvre monsieur moko alobaki. Ngai na yeba ni na confinement. Mutu tout na confinement zaki na ndako. Au moment où tout le monde priait, lobi ba voisin ba kufi. Ozo ibate lobi lelo ko comme pa na ngato na buto lelo ngande na ko kufa. Poto yebi ndenge Covid saccagé batu awa. Nazalaki na yeya moko to bando kende na e tongo to na kuta na kana e so nga na okenda bana na ngaboye yena mobali na zalaki ba bongisa randa ba architecte o mona mobali na na fille na garçon mais jour mo na kuta na yeya na deuxième siko Covid tant to koti siko deuxième confinement na moni siko mwasi na bano mona mwasi na mona ka mobali na tuni yeya wana na bi yaya boni abandi kolela ngabi o problème nini ya na telemi na landae ngabi boni papa abi papa uti okufa na Covid
bomoni ne bato bakufi na malade oyo bato bakufi c'est que yaya wana leli mobali atike na bana mikie ngana banomona mobali ne chaque jour na bana akolata babila bana bango na batongaka bandaku c'est que mobali akei atike na bana na moment wana ya confinement nani aluka te akota mabondeli na bato basambela tito ko mosambela. Et c'est au moment là que moi j'avais connu cet homme là, Papa Charles Bameko, a sauvé bato boni dans la prière, a aidé bato boni dans ma bondeli. Papa Charles a prié loka na téléphone boye. So ozana kondima nzamba osala. Ezate ke yenda zana ngolu yo zangi ngolu te. Mutu tout nzamba tia grâce pa na ye. Mais biso moko to bebisa ba grâce na biso na makambo mabe, comme na masanga moyibi, makambo mabe. C'est comme si il y a cette connexion. Zala na kondima et la foi, concentre-toi, talela nzambe wana kondima no eko sauver yo. On est d'accord. Ngana zo ebisa bino lelo bino ba pasteur boza na France et Belgique. Moi mi te mama be. Moi j'ai une grande sœur. Aza awa na poto no tanga mboka te. Abana ko semble à l'église moko kingandi. Ba décider na mobali le balonga l'église na bolanda nga bebo fungula makutu na bino bato mite mama be. Bato bo saleli Papa Charles Bameko likita boyo kanga. Yaya na nga wana a décidé bolonga l'église yana oyena mobali naye. Pasteur wana tango za l'église yana alobi pasteur moko fo motema. Aluka ser moko ya kitoko ser ana banokendaka na France a cause la Papa Charles Bakam. Ser angwa zalaka awa na mboka na nga. Ça je vous dis vrai, na mboka na nga na Bruxelles. Pese angwa zate ba ser oya ba âge ya ba 45 ans to 40 ans. Mama mukolo ba tantine ba kola kati. Ba komi ko préparer mama wana mama na kenda kosaka makambu. Oh tango na kota guna passer ngaka simbanga. Bango ba yoka na mobali no habite. Boni ba akomo kosa makambu ba komo fonder makambu. Alors ya place ensemble la te ya na bima na ye. Abenda na ye na mobali na ye. Eh bande ko komela bango problème. Et comme les bango problème bomoni ba église o lelo to mona na poto et comme ba secte. À vrai dit, je vous dis, église aneza na mboka nga awa. Et comme la bango problème menace ba comme menacer bango couple wana na bana na bango. Ba komi ko menacer bango pour déjà basi ba yeba ki ba makambu ndenge basalaka complicité basala ba ki ba détruire ya papa wana. Est-ce que vous imaginez? Et puis jour moko ka l'église na uta ko yebisa nota na sala ka ba vidéo ya wa boy. Ser moko ayaka wana boy. Aya zo seka na kati ya na ba prière ezala ki école de délivrance. Pasteur moko amema kinga Papa Charles. Ayebisinga OK ndabi na yebise na OK de l'église Papa Charles alobi pasteur na bino ala lokuta wana. Un jour soki ba ko kanga soki nini. C'est que ezala déjà likita na bango basi ba salela muto abato. Pona nini man mbongo ba moni ke église Papa Charles bazo s'aimer. Tala, nga soki ndamba osala nga na osemete pourquoi? Na semete pourquoi? Na semete pourquoi? Si ko tango tozo s'aimer, Papa Charles Bameko atambolaka na caleçon pamba saki ala ta pantalon. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Bino bolingi tango bozo pesa bongo, moi sina za la salité. Si ko bino nde bo signa contrat na ba Versace na ba Gucci, bango bakola tango te. Gucci ezaka rapona bino. Omona teke bo amite mama be. Po ani bato bokoza amite mama be, onzamba salaka mutu na ngolu na ye. Lelo nani andimaka ke Naomi oyebana. Mama nange komana ko bangisa mama abi me yaya. Ninge na Kishasa bato batanga kombo na okoto mama Naomi tokoleka bona wenze penza boye yaya na lobi kasi leki nanga avant dine kaka nya boy bato baba na koya kolanda landela sima. Abi na koyoka penza ba rolo ba kombo na o. Mama Naomi wana azo ede bato penza makasi. Ngana ici maman, Dieu m'avait déjà promis. Na koki. Alors ndenge na bo muto ko arrêter ngate na makambo. Amo ke ngamo ko na tambola na buzoba. Parce que ezalaki déjà eloko nzamba sala la katinga ke ekoya akosala ngo pe a réaliser ngo malgré zwa ki mikolebe parce que nzamba ezwa temps.
nana ndimaka ke papa Charles ba meko na boko ebelelo na peine d'histoire bino moko botonga ka bato balobaka ayebana te mengongane kokaki guerre makambo passe moko ko yana mboka na moment na bato bakozala confiné bakozala besoin ya mabondeli ata lelo papa Charles batiele na kati na prison ngakutu na sepeli boyebi ke soki lelo batiele na prison papa Charles ke ko sauver ba ame mususu eza na kati ya prison eza mission on nzambe atindie bo rendre sous kombo ne munene makasi. On est d'accord. Ata soki bolobi ke lelo Charles babe kwa koti prison. Ako sala musala o nzambe ye na nzambe basinya ba alliance. Ako sauver ako bongolisa mitema bato ebele na kati na prison. Pe na prison na ebele bako bima bako sala la pe nzambe na nzela na ye. On est d'accord. Si tu es en Dieu, on va te combattre. Soroza ya nzambe ba obundisa yo totala makambo na ndenge ya miso bo motote. Si tu as la chair comme moi mais na ebiso kota en esprit na yebi kutu tenga na zolo kaka ne bazolo ba menga na yebi sibino lelo papa na nga wana soki lelo batie na prison nga na koloba gloire à l'Éternel asi a sauver libanda nzamba permettre pas kota quelque part qui ne pas sauver mais obima on est d'accord parce que Congolais a obeta maboko a osepela mais la champagne ba kangaye akosala soki 30 ans soki combien bino ba serviteur de Dieu lokuta ya poto boza boy toyebi bino pire ser na nga ebisanga penza bi feza nzoto malili muto azosala complicité na mama mokolo bongo mama ya mokolo yo mamoza mokolo bongo menopause se koteli ope on dimi okende kosala makambo ya buzoba okosa oke kosenga priere okoma kuna okoma okosela mutu makambo afini o mabele to asali boye ba mama oyo to banga nzambiti Bon, ba pasteur au bazar. Bato ma okapeza les faux serviteurs de Dieu. Ba koma na bango ko vivre kana sima bato. Na ba téléphone ya ko benga ka bana bato ko lakisa ba mitakala na bino. Na YouTube na nga na tikaka histoire ya film moko aza na Belgique. Oh, pasteur moko a France ayaki koteya na Belgique abebisi le libala na ye akoma ko bengi na ba air tardif e copain na ya kangango mais boza na réseaux sociaux Jésus a dit ceci le Seigneur a dit cela nanani bo yebi mitema na bino bo mona bo kaka likunya seye bino bo teya maloba na nzambe te bo komi ne ko teya bo komi ko teka parole de Dieu. Si comme on n'est pas Charles Bameko bato bazo ya ko semer volontairement mais bino bozo luka bato na makasi na beglise na bino na mike kwa ndako bandeke bato bazate sikotango bozo fige misu na la bonne semence bomoni prière dimanche kilte atongo kilte apokwa to bandi armée de midi lundi ti vendredi c'est que boyo kali kunya bo mona ba nombre na ba PayPal bato ba sala ndenge le kaka bozo mona ba bitete boye bali na bato ba gouvernement na bande ko la bino mususu ba postila awa baso ke de ko funda wa mitema mabeto ebi ba jeune bino ba congolais mettez le cœur ngana ebisi bino makambo boluka te ke o eza civil eza ba faux pasteur ba sangani basali likita po babundisa papa ba bambe na si toyebi jalousie na bino vous m'énervez même poto yebi bino même moi-même na yebi ba faux pasteur oyo bolingaka papa wana te so bo continuer to bando tanga ba kombo na bino bwa mitema mabe bwa kitoko te Congolais lingi muninga na bonga te siko lelo yo soko moni Naomi oyo kelanga jalousie na nini o nzamba lakanga déjà alakanga nga ko tombola ka kombo na nga mais na yeba te wapi na otombwa je me posais des questions alakanga nga
moi na bilaka, je suis là devant vous. Moi na bilaka. Nalobaka rien que la vérité. Alors si tu me combats au Koufa Pamba, mutu tout encore ta nzela nango ki combattre nga, ma chérie. Musala na we ko beba, ndaku no ko zo problème parce que on nga na osala ezanga te. Au moment où ba témoignaka. Natika nga mo na otala bo. Lobi na zai na coaching na tantine moko. Aibisanga lobi Naomi, na yebi ni te na opesa, t'as changé ma vie. T'as transformé ma vie. C'était où? Banda kalawana. Mais na divorce. C'était nga non, on ne dit pas ça. Chaque chose a son temps. Dieu peut-être il a voulu que mon bali na ndega bano maltraité le longwa. Bonheur nous a bosso. Alors au kutana na Naomi moko boye, bo collaborer ndenge to collaborer a. Lobi pose à sous meilleur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as changé ma vie. Ngamo na mi tunara. Makasi wana. Intelligence wana utelanga wapi. Alors na nga soko pousser sagesse musika te pour na ebike ezalanga te. Je peux pas forcer parce que yemo wala kakinga, yemo wazo gidenga. Payez-moi otindelanga bato. Moi je travaille avec l'agenda. Ils ont bato bayara pesa coaching, ils non le mois prochain. Agenda déjà plein. Je suis comme ça. Alors, ce que vous avez Nzambe, Nzambe a obundi là. Les dieux de juste là. Papa n'a pas obundi ça y est. Aza Nzambe. Nani anga beta le Charles Mabé ko loba ke abeta Charles Mabé ko mabanga yara les passer te moyiba les passer na bino. Ba faux pasteur ya poto. Batu botali la kambongo. Botala mabonza ba me ko musika ne batu ba oseme. Mais il la mérite. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Hein? Il la mérite. Auto fungola orphelinat na Congo ti. Azanango ba don e apesa ka kuna bino ne bokina otika ngo. Pona mukoza mitema mabebwe. Congolais bolingi muto abonga te. Congolais bolingi muto avancer te. Tozala na problème à malonga oyo. Tozolo belela moka oyo. Bosa ba live te mais botala makamboka pasteur Marcelo alobi pona papa wemba tala ne botel misi ba racine ya makabu. C'est ça Congolais. Distraction c'est distraction. Na mutema mabebo vanda nango. Congolais lingi muninga na avancer te. Tozala kinga na eba piétoniste soki lo na sombi voiture akomo yinanga akangelinga kanda. Copine nga bando tila nga continue nga ba lien papa Charles. Azalaki na copine na ye moko bonga na bando sepela na ete. Ye copine nga me azali na copine moko bona na tia histoire ngo awa. Po ye moko autorisanga. Nenge copine wana azalaki célibataire, ya lingaki pe copine nga pe azala célibataire lokola ye. Nzamba sali copine nga ngolu libale ye na minute auto bota. Copine na yinae. Oh, oza pressé bo po na kobala. Mobali oyo ndenga zana mukanda te. Akoya ko profiter ka pona mukanda. Mais mobali wana na befort na e atazaki sans papier, abali, apesi tout lelo nzamba pamboli bango. Mobali azu mukanda na e, baboti mwana, ba vivre bien. Copine akangela ekanda. Bo mona jalousie ya Congolais. C'est que muninga soki alanda ki e, ba ngai batikala kana vie na bango nyoso. Ngambo na bando ebisai. Juno ya na libano so na monifia na okende. Na bando pekisi na ibanda kala na ibisi na bi monifia na ana ene sa si vona omona le longini mutuma be. Mais jour a betele ba bon wana a comprendre. Copine azwanda kwa crédit muninga siliki. Akobenga o yambate. Akomo kino kosele makambo e pa papa mwana na ye. Bomoni azalaka boye, azalaka bo po babali muninga. Vous imaginez le cœur de l'homme. Avec opesanga raison après. A feza makambo banda oloba ozala na raison tala ninga komaki bonga bina ebisaka uti ba yeba mutu na parents na yango moni ba pasteur ebele ba congolais baza ba ina Charles ba meko na yo pozola nanga so ozana activité na yo ozala na milliers congolais banda ko kabwana bango congolais azana molimo wa ba crabe bomoni crabe nyamana za orange ana ba Camerounais ba Ivoirien ba lia ke mingi basala kena ba voilà boyebi bolia ape bino ba congolais nyamana na se na mai bazala kana si
soki moko na bango mati likolo bakodiembela ye bango nyonso tia kita bazalaka baegoïste balingaka teke moko na bango mata likolo mpo bayebi oke kobonga kuna likolo tozalaka koto na se. C'est ça nous les Congolais. Congolais aza na motema mabe. Congolais alingi komona moninga bonga te. Congolais alingi komona moninga avancé te. Congolais azotia moninga poison botala mwana mwasi bauti obala ye o bautia mikolo yo. Moninga babombe ye moninga na tiele poison po abali mundele. Miso ya ba faux pasteur ya Bruxelles ya Belgique ya Allemagne partout et la église ba meko boy. Oui. Premier quitte ma bonzo batia ouais. Tala bino bato boya kate na jour ya ka Bruxelles bo tuna biso. Moi j'étais là. Nde mukola ngonga na yeba ki nzamba tombolanga. Les abaku qui allaient mettez les gemmes jour nga na yeba ki nzamba tombolanga. Nde jour nga na kende ki na prière papa Charles Bameko. Tout le monde venait prendre des photos avec moi. J'étais là au couloir. Propriétaire et loko wana ti azo paniqué mbila o bengaye. Il passait devant moi. Pour place à charger zaika place moko. J'ai chargé là au couloir. Papa na mundele nenga zo paniqué. Abaku kitamba comme bima. Maman Naomi, c'est que na kanga ba photo na bato bazalaka boza awa. Boti ake bomo na toki na lembi. Je prenais que des photos avec les gens. Mais ça y est. Oui, y a pas ça conseil. Maman Naomi, nami bali na bango ba hotel ma ba ozela basi ba kanga photo na nga. Bon mon nzamba eleva muto